photo Shalom. Pierre. Merci beaucoup Balingami. Merci Balingami Katina Yesu. Merci pour la café à lelo. Ya lelo ya sika. Yanga de toza koloba bino oza komona. Liboso ya écran na bino boza komona liboso ya ba internet boza kotala lelo ezali spécial na za webisa biso spécial café chrétien. Spécial sur la vie spéciale parce que ça n'a pas tout. Oh, il y a spécial. Mon spécial dans ça il bosse na yao. Lelo to ça spécial parce que to solo là o etali musique. Musique parce que to somo na mburungu mbara eza na kati ya ba musique. Il y a moi to tia ordre parce que café chrétien beat nango eza nini? Ko fandisa makambo. Beat ya café chrétien eza liloba. Liloba musala nous fait fanda izo place. Authenticité, recours à l'authenticité ya lilobo ezaka kala. Tolingi photo bandela yango. Yango tozongi sa ba lilobo akala. Tolingi tozongi sa ba musique akala ba frère mente bazalaka nango papa. Ba musique akala oyo ba Denis Ngonde ba yembaka. Donc tolingi tozongi sa biloko wana yango na moi tozongi to loba pour te adoration zonga na place nango comme il faut. Sans plus tarder, invité nanga lelo boye bien ça mutuku to na ko koloba te. Boza komona ye boye bien tout le monde le voit. Proverbe 33. Azali na été ko soki pasteur extra soki ndani te mutu oyo nzamba kela et puis mondimi. Papa, soko ko bakisa likamuke pona o etali yo moko présentation na. Ok, merci Mingil fait Pisha pour l'invitation na yo dans café chrétien. Merci beaucoup. Na pas mori bande bonne sur la biso parce que tozo les pas na yo, bozo les capé en direct na Sentinelle TV. Alors ngai comme on ngai les messagers. Na boya komba du pasteur. Mais na la pasteur dans au kamba d'église. OK. Messager Proverbe 30 batengeli ba yina na kombo Salomon. Mais batu belé pe ba yina na kombo ya Didier Forme moko ya ba grand sapeur. Moko ya grand producteur musala mne na sala d'encadrer King Esther Menea. OK. Ko encadrer c'est-à-dire to collaborer na ye ko producteur, ko la conseiller. OK. Na produire Papa Wemba, na binisa d'artiste ebele tant on a dit président Tambour Valois. OK. Et na zalape président d'honneur il y a Wenge El Paris avec Marie-Paul. OK. Voilà. Donc par là, il y a un pourquoi na lobby que c'est important yemboka se présenter. Pour nga so na loba ita musu bokoloba o soki na benga ki yo parce que na yebite yo za na oreille musicale ofanda na bato lokola ba yemene donc bato lokola papa we ofanda na bango ba yemene c'est-à-dire oyoka musique et puis oye na ngambo na biso c'est-à-dire ngambo ba chrétien okomi pasteur mais malgré moko linga ngote problème na nga siko ezali ya ngona invité ki yo pour to parler un peu de la musique un peu net feedback ni biso to koloba feedback ni na musique parce que ngai même batu mususu basi ba moni que musique o to betaka kala ça dit oyo ba papa na biso ba mente ba papa na biso ba mente ba papa na biso ba Denis Ngonde ba mususu baza koko pona ye ba musique wana ba betaka wana ba palata les palata oyebi ba wana kala wana donc o ba betaka bakunda sister extant wana ba betaka ba biloko wana mais tozomona par rapport ya sikoyo ba décalage ezali musique wana ba betaka d'abord pour na koluka lokumu ya nzambe mais musique ya mikolo ba bazoluka mingi lokumu na bango alors tozoloba parce que Bible ezana pour nous corriger nzamba bina biso bo buta likolo ya toi bo ganga oya mabe bo sa nini boloba po ba tumusu ba komona mabe pourquoi tozoloba non tolingi makambo sa nini ils ont un retour à la parole, retour dans ma cam comme il faut. Yama papa, yo yebisangai. Qu'est-ce que toi tu sens? Na musique d'abord, musique na biso, musique chrétienne. Selon yo ezandengeni, na musique chrétienne. Différence ezanini na musique ya mokili, na musique chrétienne. Na biso merci. Nai
personnellement nayebaka te ke nakosuka mosali na nzambe. Ok. Naza jeune à Kinshasa, nakoli na Kinshasa, nalinaki musique et na viva musique. Nakota ba concert ya Zaiko, ya Langa Stars, ya Viva la Musica, ya Victoria Leson, ya Wingé, na Wingé Paris, na suki wana, ba Langa Stars. Nzoka nzama memanga kuna pour nazwa éducation et puis nazala formé, équipé pour le lona ya ko aider pe kopesa masolo. En fait, musique chrétienne na musique ya nzambe et ya mokili ezate. Na peut sozo comprendre. Musique ezaka ka moko ezali ko kumisa nzambe. OK. Vous comprenez? Musique les resalamaka mutazali mokambi ya musique ya Lucifer. Ya ki mokambi ya orchestre nyonso tu. Ya nzambe. Alors Lucifer les rapengwe nde ayi ko créer musique mususu bobengi musique ya mokili. En réalité musique esalamaka ka pona ko glorifier nzambe. Ko gumba mela nzambe, ko netola nzambe, ko lobela nzambe nini yazali. C'est ça musique. Yango moni ba tokola ba le moloto ba sali ba adoration ko oyo mutoti okokana na été. Alors musique mususu oyo tobengi ba viva la musique ba nini ezali musique oyo ezokende à l'encontre ya liloba na nzambe. Mais na kati ya musique wana ezana ba thème. Normalement lelo o différence o ezali entre musique chrétienne na musique ya mokili ezali thème parce que musique ya mokili ezoyembela mwasi ezokumisa nzoto ezokumisa mokili eza pe na ba conseil. Zamba oh zamba 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 ekobokola bibwele bandeke na likolo bakoyemba bafini mutute bakumisi nzamba. Nzembo mususu sofele palado memanga di uti oyebi banzembo wana zakoleka na 12h bino batama kolope boye bakali boso ya kokata talanga ezo edike mutu soko lopatisa na kati yote le problème nange ezali yango et différence na tuna ki yo po ezali te peut-être différence ezali te peut-être na lindanda te différence ezali na lindanda te différence ezali na bathème eza pe na solo te soki mutu abeti solo moko boye ya Zaiko tende non te écoutez ma bête mon akati ya bonzambe papa et ça m'a to mabe parce que nga na ebite so différence yango ezali te so na boye biso likamoko na ya pona na tanga la bakumu Moïse Matuta bozo bina mikolo musique to azobeta za musique ya jazz musique na yino so na simeza o jazz musique ya Moïse Matuta na jazz eloko nizo prouver à jazz Carlito asala album ya danser tilelo eyebana abeta solo ya Shockstar pe musique ya ozalaka na yo très impoli ya lo amu nanze mon titre ni parce que toza photo ba bosolo titre ni yango abeta ozalaka no très impoli zela na koluka ba titre wana na émission ko ya pona na kopeso ba titre yango na yebisa na solo wana mais en réalité asala ki lisumu te autaki na OK jazz Moïse le rauti na mokili autaki na Égypte bana ya Jetro ba bito kutani na égyptien pour la tele kwa égyptien mais na kati na yaza kiso égyptien te Carlito abetaki musique pour autaki na musique wana mais na kati na yaza ki na bonzambe on moni album wana le plus de 15 ans ça succès. Alors normalement différence ezali entre donc on nae ouais nzembo na tilelo 15 ans plus tard et ça la succès tilelo et c'est la goûté et na ebité so Carlito akoyemba so musique bon parce que autaki kokutana na nzambe le auto kutana nzambe abimi yoka na episode kamoko ministère tout ekosuka ministère ekosuka ba pasteur ba nani ba kosuka biso tout ekosuka ba adorateur dans la Jean 4 23 à 24 Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Alors biso nyonso tout ba ministère ekosuka ba pasteur tant to kutana lo la pasteur ozaka moko Yesu biso tout okwa ba adorateur OK ba adorateur ya solo soko ningo yembela nzambe ya solo soko ningo sala musique ya nzambe ya solo kende kotanga psaume 119 54 à 57 David azoloba maloba na yo ndeza ba cantique nanga normalement maloba ya nzambe ba promesse ya nzambe nde yango na ba cantique. Soko moni mutu ayembi nzembo bonjour munduki boy na boy bonganga na nzambe ali banda ya parole
adoration musique ya nzambe faut ezala kaka na kati ya parole ya nzambe ne David alobaki. Alors lelo ba jeune na biso ba bungi nzela likolo ya koluka ko plaire likolo ya koluka ko sala ba aventure parce que na tango ya Arche de l'Alliance na tango kala Arche de l'Alliance ezaki divisé en 3 parties. Ezaki na parvis, ezaki na lieu saint, ezaki na lieu très saint. Musique nyonso lelo ba mai kalambai ba nani yemyo ba bimi lelo ba nani kisa Moïse Matuta, Moïse Gege, bango nyonso tu wana ba lo mbongo ba José Nzita bazo beta musique ya parvis. Et ça musique est au ça mutu ni na lieu saint ni na lieu très saint. Et là on est prouvé que ça musique a parvis. Na parvis faut yeba faut que na Arche de l'Alliance faut yeba na parvis zakini. Na parvis zaki bangulu na taba ba tomasumu na ba meme. Po oyezo kene po ba sacrifier yango. Alors et là on dit les prouvé que ezali musique ya parvis ozo kumisa nzambe ozo kota na lieu très saint. Bible ezoloba laissez en moi les enfants les petits enfants laissez venir chez moi les petits enfants. Bible ezoloba toute âme qui vit glorifie l'Éternel. Toute âme doit glorifier l'Éternel. Alors ceux qui le oyo musique ya nzambe ozo glorifier l'Éternel yo se na ba futa 5 euros. Ozo fout ça même na 10 euros. Ozo empêcher mutu a qui nous glorifier, c'est-à-dire eza musique ya parvis, eza musique ya nzambete. C'est la carte te place parce qu'il y a des conditions parce que conditions est dans la kawana parce que on peut pas tout va béguer. Ba fout à la salle, tout va bien. Ba somba ka ben cinéma, tout va bien. Location, même la voiture de déplacement, bah ça la cambo, nous sommes au Outawa. Il faut pas récupérer. Il y a ça qui suppose. Moi-même la mouquette. Tu n'as pas foutu ta salle. Il y a moi-même des personnes qui battent dans les très simples. Et qu'on ça parce que moutou a un bon côté, aux empêchés qui ne voient adorer. Or, normalement, nous avons pas de tinda batute. Bon louer salle pour battre qui ne voient adorer. Non, et ça a condition. Na repèse exemple quand on les a papa batovane ko sa nini ko buta na ba e ba benga ngondege ni pona ko teya muto oke na kati ya bwatu akoti na mai abano te bato libanda bati koyoka omon siko ba moye changer et ça je to koma ko teya siko na kati ya ba Facebook to koma ko teya na kati ya WhatsApp ba koma ko teya na kati ya ba la voix de chaîne donc makabo chanjaka ndenge mo siko ekomi musique ya kalezaka bongo te mais siko ekomi place moko fo batami place moko boye soya bien ba nini yango pourquoi ba condition pe lukaka moi sipo moi elle écouter bakisama et là ils ont bomisa ba yemi na so lelo na ba pasteur lelo ngade différence problème na différence yo bitel lié très simple et zo ko sa batute parce que tant kala na kopuye parce que tant kala ba papa na biso ba kendaka na peso exemple de ningone nzembo abeta exemple ko atapasi eleki minyoko ya ngonyo atabato bakoseke ngana yete nakotika nzela na yote kwayo kolonanga kamata loboko nanga tambusanga na nzela continue yone bomo likia nanga nakuma melio yawe papa Katina, continue please. Katina maboko nayo naye komi bomba sembola loboko nayo nabomwe kolo Yesu yokolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano nzambe ayebi yango nyonso akosunga
siko yemba nanu bonganga na nzambe. Oh, mais pour nous obika bonganga na nzambe. Lobi yemba nanu. Oh, bakanga mais obika bonganga na nzambe ndenge. Kasi eza bonganga na nzambe. Bo yemba na bonganga. Bonganga na nzambe. Bonganga na nzambe bonganga. Bonganga na nzambe bonganga. Omoni ki oza na kati ya parvi. Omoni nzembo ya Denis Ngonde ezoyebiso kati na maboko na yo. Somme ezoyebiso Somme 24, Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais azomi tika na kati ya maboko ya nzambe. Bonganga na nzambe ezali bondoki. Bonganga na nzambe na ezakati. Nzambe anga te. Mais nzambe pas nganga. Ti, nzambe anga. Ti, nzambe nganga ya banganga. Ouais, nzambe nganga ya banganga. Ebre kasi yo tango mutalobi bonganga na nzambe, c'est-à-dire asimikisi akomi nganga kisi. Papa wana ofe musika. Ngana zo yebisa ba makambo. Ok musika. Eloko nisanga mwezate. Eloko ne bodi mona nzambe mutezo justifie. Omoni nzembo ya Denis Ngonde. Ezo kotisa yo na lieu très saint. Ezo non na lieu saint. Ekotona na lieu saint. Ok. Po ozo kino kotisa yo na Yesu. Ok. Yesu alobi venez chez moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. C'est ça. Mais siko oyo mususu wana na boye so yemela nzembo ya Joseph Nzita. Eni nzembo ya Joseph Nzita. Yemana. Ah, bah, Dieu, mon souna, évitez mon souna. Yemana, bonjour, Yemana, bonjour. 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 Bonjour, à la salutation. Et bon, Munduki, Yemana, Munduki, et ça, Banzembo, il y a parvi. Et ça, Banzembo, et comme même on a bon zamba, il y a solo. Et ça, Banzembo, comme même on a bon zamba, vous avez mon. Et ça, Banzembo, comme même monté. Et me monté. Non, et monté. Ah! Et me monté. Vraiment, un solo. Ouais. Et me monté. Mais papa, au moins, il y a un problème dans les alliés. Parce que les Gambozo, pour le Balabiso, la différence de la musique, quand sali et Zalinini, il y a Mikolo et Komba Nango, donc, ils ont pour même abattu na bonzambe. Il y a les Zaki Mboudi là. Il y a les Zali Ngwasuma. Il y a les Zali Batbabouminzela. Ok. Parce que les Zali musique, les Zali na parvi. Et quand on ça m'a lié senti. La musique ya bateau nyo surtout au Betiawa. Et on n'a jamais la musique ya Denis Ngonde. Et on n'a jamais la musique ya Nani. Ya Matou Samuel. Yemana, qui est ce mouillé? Kukala mwana wanzabi. Yemana. Mais papa, moi, les Cambodgiens à moi, les Cambodgiens à moi, papa. Nga n'enga no beloko mo. Ah, pour ça mon mouké. Les Cambodgiens n'enga no beloko mo ko ya important. Mais tant monsieur yo comprendre, il ko mo n'enga na loba awa, ezali nini. Ezali ke na musique wana oyo biso tozo ko beta. Musique ya nzambe eza musique ya nzambe eza liloba ya nzambe nde fo ezala dominer liloba nzambe fo ezala nini dominer. Alors sikasiko problème nange ezali ke liloba nzambe fo ezala dominer mais eyembami na loyembo. Mais pourquoi yo koloba siko bango bakotaka na rele sainte mais pourtant bayembaka na liloba selon liloba yango na liloba na bango oyo bazoyemba soki Moïse Matuta ayebisi bato ayebisi bato neti nzembo nini natiela yo motema atiela nani motema ezali musique non atiela Yesu motema te eza musique ya oyo jazz achange maloba sikoyo mutu oyo aza na molimo te akokanisa baoyemela nzambe me ezomema mutu akutana na nzambe te beta nano na kanisi ya Denis Ngonde bon nayeba ngo mingi te mais moi moke kaka nayebi moi nabwaki miso na ngai nekulusu na yo nakozwa lisungi ya pasi na nga ekouta wapi epai na yo yosalaki lola na lolenge na yo kolo nanga pelisa mwina na yo na motema nanga ngai natila seko ekulusu ino ngai nakoma nalola nalola ezomema bato na lie saint koyebisa bango ke lolo yali lifelo yali biso bakristo toza na rendez-vous kaka moko rendez-vous eza mokanda te eza poto te eza lola rendez-vous eza kaka moko jésus alobi cherchez d'abord le royaume le reste vous sera donné lelo bamiziki oyo nyonso tu ezolakisa bato voiture
ezolakisa bato basapatu, ezolakisa bato ndaku, mais ezolakisa bato lola te. Eza musique ya parvi. Eza musique ya nzambe te. Eza musique ya eza musique ya parvi, eza musique ya l'électricité selon Proverbe 30-30 alobi ndenge wana nzambe azwa lokumu lelo na bandi natiki biso na posa. Lelo natiki biso na posa toko continuer yango café ya kafu ekoya next time toko bongisa mikolo ngani ya papa toko sala café ya mbalo ekozala kafu jamais vu donc nzambe apamola biso apamola moko na biso mais nandimi ona note likabute nandimi na te toko continuer yango donc bozoyoka donc toko continuer yete nandimi te babiloko bato bazoyemba yango pelisa mwinda toke nani ayembi natiela yo motema eza musique ya parvi, musique ya gege. Eza musique ya Satan. Non, papa, tika makambo wana papa, tika makambo wana. Tika. O convaincre ngango na resite. Topesa balinga mimbote. Merci beaucoup. Je crois next time tokozongela ngo lisusu. Nzamba kozwa lokumu. Bye bye. Beta susu mwa loko wana. Moninga Sala tala ngolo ayo Eyeri biso na nzela na Yesu Mazia Tala ngolo ayo Kolonanga Elisa mwina na yo na motema nanga Ngai na bila seko ekulusu Kino ngai na koma na lola na lola